ça. Alors, c'est année Yamapamboli. Pour 2021, et ça qui année mon et les disciples, et ici, makama ndenge na ndenge atako nyonso wana mais bolingo na nzambe ekumbaki biso balingami et kotisi biso l'année 2022 dans tosilisi mois de janvier te tolingi tolata babénédiction nalingi olata mapamboli na nzoto nalingi mapamboli ya nzambe elata libota na yo mapamboli na nzambe elata bomoi na yo elata ndako na yo elata mwasi elata mobali elata bandeko ya leki. Donc, famille, pour ce mapamboli, makambo nyonso ya kala eke de musika bapasi to minyo kokolela elongwa na kati ya libota na bino obisanaka matanga ndenge ozala na sango ya fete te ezalaka matanga donc tour oyo boboya mabala nde fo ezala ofete quand même anniversaire ke nzambe abakisi baane otango eyaka ekutala bino ma ya miso voyage pezala bato mosusu balongwa mpe na famille bake mpe na poto bamosusu bake Canada bamosusu bake États-Unis nzambe apambola bino parce que agence rapide oyebi ke eza kocollabore na fondation Mama Soeur Jour comme tolasaki toluka visa ezali pourquoi pas tokende mpe Canada nde biso mpe tokenda pourquoi pas yo bokende te mpona nini tokendanga kuna pourquoi pas libota na yo mpe kende mpe kosinstalle kuna na Amérique okende mpe na Europe okende mpe Canada comme tozomona rapide epesi visa 5 ans na nzela ya fondation Mama Soeur Jour eza esengo baningami nalingi année 2022 oyo nano otikala komona te omona oyo nano ebonga te na vi na yo ebonga oyo nano osimba te osimba oyo matoi na yo eyoka te oyoka oyo biso nano emona te omona mpe nano ekomela yo te ekoma donc tozolobela likolo ya bonheur Nzambe abongisi mabongisi ya malamu azokanisa malamu mpona biso bana na ye ezala basali na Nzambe ezala bandimi ata yo osambelaka te oza ekelamu na nkolo mama aza na ye intercesseuse mondiale comme tolobaka Nzambe ya malela loti Jésus Christ de Nazareth Nzambe a 100 jours de jeûne de prière akotaka nde makambo ya bato Nzambe nanga akotaka makambo ya bato apona ekolo te aponaka te ke oza nani atalaka mpe te mais akokota lokola nga mobondeli soki nabondeli mpona yo ngolu ya Nzambe ekiti Nzambe akoti likambo na yo à travers prière ya servante na ye comme apesanga makoki ya kobondelaka mpona bino bomona deja ndenge bato bazwaka biyano Nzambe na nga atia likambo ya guérison ya délivrance apesa maloba kopambola bato bapambolama nayebi ke ebele bozolanda nga mingi boyoka batémoignage mingi bomona mpe ke Nzambe ya bamwa malela Jésus Christ de Nazareth, Nzambe ya malela ndonzi oyo bato batémoignaka asala azokoba kosala na basi ke bato nyonso ebele soki tolobi peut-être na 100 personnes 99 baa na témoignage bacroisade eleki ebele oyo nalobaka tosala susu nini Nzambe akumbi biso na badimension mosusu kaka ye moto ayebi lolenge nini ya komema bisusu na lolenge mosusu esengeli ka mpona peuple na ye bakoba kozwa mapamboli me tika na ye biso ke changement esengeli ekota satana alingalinga te yo esengeli vi na yo échange moningami bamona mpe ke oboti bana ngana ye kolobela ekomba oyo asimba bana te ke ozosimba na nkombo na Yesu Kristo na Nazareth année 2022 oyo bazembe evandaka te bayebi ka ata bandizembe kosopana nango ka tout oyo semonaka ya satana fo sembi na yo ebeta 9 mois Alléluia. Oboti pe bana olakisi pe bana na yo liboso banguna na yo ndenge kaka Ana soko tali na 1 Samuel omona histoire ya Ana akomaki koyemba nzembo je crois na chapitre 2 ayembaki loyembo ya kolakisaki monoko na ye ekomi monene liboso binemi na ye yo mpe na 2022 fo monoko ekoma monene liboso babinemi na yo bato bazangisa okimia bato basukisa motema bato bapesa bestoma okoma na baproblème ya batension likolo ya babaki basalaki koto basemeki batiola koto babokilo baloba koto baninga bazotuka awa moyen te okotisa badossier bato bayebi ka ozwaka mosala te basi bapesa o na kombo na quartier bapesa o na kombo na famille donc okoma lokola eloko moko apamba tika na ye biso 2022 yo nde moto ya mapamboli moningami ozopambolama
ozopambola mato ozwa kombo mosusu obalaka te nzambe na biso fa balisa okufa lokolo na quartier wana okufela wana te otikala mpe ndenge oyo bayebeli yo te parce que eza na changement yango moni ntango nzambe ya visite baningami Jacob akokaki kotika nzambe te akende foka apambola ye achange kombo na ye présence ya nzambe présence ya angelu ezalaki ka fo changement moko esalema na bomoi ya Jacob donc mbibi lobiki abundaki nde na nzambe ntango bakobunda wana azwi ku oyo batukulaki ye mo atika nzambe ezalaki te yandi okokende te soki opambolinga te alleluya année 2022 kosila te soki nzambe achange lolenge na yo te na maloba servante keza année ya mapamboli eza année oyo nzambe na biso akodeplace ya mabe akoremplace ya malamu oninga biso ki osambele simba te mekano nzambe ya mama etia elike na nzambe na nga mpoza nzambe akotaka makambo ya bato asopelanga mafuta apakolanga atondisanga na nguya mpona bondela mpona bato bazwa changement nazoyebi soki ntango na yo ekoki numéro ya telefone ya whatsapp oyo deja bazotomela bino ya 82 23 44 233 ya numéro fotosolanga nango na whatsapp otindelinga barequête otindelinga bamessage to oza na Kinshasa oye lombango na Bundi 88 na bandali bisengo toza awa na bandali bisengo mama malela loti mama son jubodia za 4 jours na bandali toza wana to changer kaka adresse to komi na avenue Bundi 88 préférence eza nango facile soko komi kaka na arrêt Chibango en face ya Kili marché okomona pano na biso eza wana opusani moke ndako moko ya pembe bleu ya wana Jésus réponse balingami chaque mercredi awa prière ya délivrance ezoleka partir à 15h chaque vendredi ndenge moko toza na prière oyo ezali baenseignement eloko na to makloti ndenge moko dimanche de 7h à 11h nga moko nazoyamba motu nyonso chaque mardi donc ezali vraiment réception prophétique oyo elekaka mardi na 9h kino 18h ekoni te eza mpe na condition te mon sœur mon frère ozala nanga ozala mokonzi ozala mobola ozala mozwi ozala mwana moke mokolo mama aza na ye intercesseuse naza wana na likambo ya kobondela mpona yo kosala suivi ya likambo na yo kolandela mpo nzambe alola akota likambo oyo ndenge apesanga makoki ke na nzela libondeli nanga kochange bavi ya bato ndenge makambo no esekeli echange année 2022 année oyo ya mapamboli ya changement alobi na Jérémie 29:11 naza na projet ya bonheur ya malheur te nzambe alobi ayebi mabongisi oyo ye azobongisa donc epa nzambe azobongisa makambo ya bien sikoyo bandoki bango nde bazobongisa elo mabe zero na bango ese bango zero na bino mama malela alobi zero donc bango babeta bamasolo na bango bango babeta bakalifile na bango babi mwana totale soki ya kovoyage totale soki bakobala ye batala bamona nde bakobala ye e bamona mpe ndenge ovoyage ko oningami bakomona nde bakobe tika tondima mene tika tosepela biso nyonso tolobaki yesu aza bien baningami aza vraiment bien aza bien ntango natatola makambo bongo donc epakolami wana ya bozwi ezokita donc finance ezofungwama baningami bato nyonso bakanga bambongo na bango banoko batata mwasi mwana moko atindoki na quartier moko tata lopango mama lopango ezofungwama na kombo na Yesu Kristo Nazareth donc nyonso akotaki na vie na yo azobima balingami azobima azopakata mbango donc bandeko nyonso bozolanda eza message ya kopartage yango ke moto na nzambe mama malela lobi alobi en tout cas eza nde bonheur tozovivre na 2022 ya malheur te alléluia et apamboli biso ke eza année ya mapamboli oyo ke mutu na mutu esekeli amona changement quel que soit moningami malédiction sans effet balobaki eza nango na moto te to nzambe alola azochange nyonso mpo tokomi na ntango ekoki donc yebisa deja bandoki ya bakartier ya bafamille ke babiloko na bango wana oyo bakoteli yo makita bazolakeli yo mabe ekosimba nango lisusu te mpe kosimbaka mpe te esimbaka mpe lisusu te mosala oyo esamaki na ekulusu baningami ya mosala maseki te yesu asopaki makila na ye mpo na biso andima komikaba mbeka mpo ngana tozala libéré il faut ozala libre moningami il faut vivre à l'aise okozala te na bazoreklamaka yo na babarrière na bacomplication ya vie non osi oleki na baetapa sikoyo tokomi na makambo mosusu
Ce qui nous a mis à côté 2022 à Yebi. Kalikili ya Nzambe eza sengo na yo. Kalikili ya Nzambe eza koseka na yo. Kalikili ya Nzambe eza réussite na yo. Kalikili ya Nzambe eza changement ya vie na yo. Kalikili ya Nzambe ya bénédiction à bomoi na yo. Yebisa bango. Non, tout ezali yo pour témoigner. Gloire à Dieu. Quand ils vont partager le message, ça va dire que non, nous savons moi si hein. Oh, Nzambe asala na kalamboka Congo pour la mokili pour la intercesseur mondial. Alobi keza ane mapambo. Donc ce qui basé la kaba mona ka esimba te tout we fait simba. D'autant na zolo bana lo bela ka ya ka moko mutuna kanai. Donc yo bandi botasko kana yo lobibo maman malela nonja lobi makambo zo simba. Donc makambo neza yo ya yonde zo simba. Na zolo bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc moko na moko azu dossier na ya tchena mesa. Ce que ça kobota au confirmer maloba on a lobi ce ça libala ce ça voyage. Ceux qui ont santé, ceux qui ont bela donc aux yeux de ça. La docteur a compris le madame, tout ça a souligné. Bah comment ils sont messés, tout ça a souligné donc moyen de. Au comment quand mon bois ici, à tous autres tambos la zéla ici, à ta voix il faut me la ici. Non, on cause à l'esclaveté. On y a mis Abraham, bazo ba délivrance, ba que l'hôpital terre. Vous avez qu'à traiter mon Congo Abraham, na ki mokolo na ki bakanaye. Azongisi ba sperme na ye makasi abotisi Sarah mwasi ope ba trompe si la ki moto na ba matrice mais azui na ese nya boti Isaac siko yo za mwa mukie yo za na ba trompe na yo wana na ba matrice no eko chauffete au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth mu congolais ko so na normal na ba sperme na yo papa ozotalanga ke obotisa mwasi na wana kombo na Yesu Christ de Nazareth na ngi botomboka na banda. Cette fois-ci, en tout cas, le site m'a fait ça les mains. Changement m'a fait ça les mains. Pour bako l'édition titamoni. Bako nyoko la otingo gani. Bako mone loko pamba timu koloni. Toi nanzambe. Toi nanzambe baningani. Nga batumi baloba mamo betana ba dimension boy. Kisioni. Non. Nzambe nda sala kabato. Chiko sala misala minene na bomona ba stade loto de yosopana. Ba bazo bika na minute ba pote zo kaoka. Aux opérations sans cicatrice, nous avons des témoignages, il y a des morts, c'est quoi? On va se piquer dans ma coma, on va se cambolama. On a évité qu'on a le badi pour nous témoigner, tout le monde vous a un témoignage. Il y a des prières, oh maman m'a dit la dote. Au message que maman sans jour, ça me n'a sala pour un boka, pour un mokili mobiba. Il y a un bolobaka, mon ton de vie à Bicol et à ma bota. Maman zana est moutou, pour un moutou nyonso. Donc, on a solo bako, c'est le confirmer maloba, oh na kanayo. Nous allons battre oui, et ça bon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vous savez, on est ça dans la vie d'Angaï. Donc, était un changement, on a changé ses coquilles. Oh, Zambé a le boli bon, on a un peu bandoki. A Bibisi, Kobo Tanayo, on a un peu banganga. A le boli fin, on a contrôle, il y a famille à bidon. Donc, Zambé m'a pas récupéré ma carte. Quand on a le bâti na satana, stop. Asi ma sous Job T. Job, souffrance, et les cas qui met à soukaki na restauration. Dans les cas où même pas si on est amoulé, même et où mais là il combien de temps, yo zalaka kawana yeba ke makambo changer parce que aux années restauration. Job asuka kina liwate masuka kina restauration. Donc ils n'ont pas restauré vie na yo, ils ont restauré mariage na yo. Oh mobali nanga kimaki akosonga. Oh bakanga ke kuna nzamba ko pikola ye non. Toi na nzambo azali mo pikoli. Azao ya changer kama makambo. Donc le message est ça que tozo pambolama. Ozo pambolama, yekunazo pambolama, oyekunazo pambolama, et ozo pambolama. Est-ce que vous pouvez confirmer message pour vous sacoler le bin anda kunaye? Okolo ba ke mona na yo fatanga classe ya silisa. Maele ya mona fesonga. Okolo ba ke no mona na faza diplôme. Ozolo ba ke oui faut silisa, hein? Zambe pourquoi cause charge ya veuve, à cause charge ya orphelin mo pas otalanga, zamba orphelin, azana porte azwa charge na bango. Donc, le baquet n'a pas de maman, non, Zamba Zata na binu ya bitike, a mobile ya bafève, surtout bafève ko babanga Nzambe, Nzambe aza mobile na bino. Gloire à Dieu. Alors, il y a un projet à bonheur, il y a malheureusement. Les témoins Jérémie 29, 11. Il y a walobi na yebi mabongisi nini, oyo nazali ko bongisa. Ikolo na bino, mabongisi ya malamu kasi ya mabete. Donc, aza na projet ya bonheur, il y a malheureusement. Baningami o bibili etateli biso nde ya mwana biso tolati na bongo ina biso. Musale kulusu esalema ya makasi ngana kama abino ba Kristo bato kosambelaka.
mais okomona mwa likambo ke oningani toninganaka te nzambe na biso azala pembeni na biso nzambe ayeba makambo ya lobi deja apreparaka ke to échoué te baningani tokɔta te na kati ya pasi ye moko apreparaka deja réussite na biso mpe asalaka ke asoutenir biso mpo tokweya te soki omoni mbongi eyeba ke lisungi ya nzambe eza ya nsima mbongi wana obanga te nzambe alola kosoutenir yo omoi mopepe ndenge yaka pupupupupupu me na miniti ke esala nini esili mpe otali lokola eloko mo elekaki wana te to makambo ezoya na vino ya mopepe zelango ezosila yo simbaka yesu simbaka yesu simbaka yesu alleluya pedisaka moto ya priere oui kuna balobi maladi eleki makasi balobi mobali kutu asekimi kuna balobi kutu omoni te mbongo no basi bayibi omoni kutu te ndeko no alobaki boye omoni ya solo bapesi yo sango yo mpo otali makambo ngo lokola eza bongo obanga te loba nsima mopepe nyonso oyo kimia ezali baningami kimia ezali nzambe alola aza wana Jésus de Nazareth. Biso tobengaki Jésus réponse. Est-ce que va Jésus réponse? Bazoconfirme maloba oyo mosakoli atatoli bandima amen oyo baza na Belgique oyo boza na France naloba kaka Europe bandeko baza na Afrique oyo bozwami na Amérique oyo boza na Canada partout oyo mokili mobimba mposa na bino bamboka moko tellement bana mama bozalaka partout na mokili mobimba nalobi ka bisika bozali ba Jésus réponse bondima amen bondima amen ya na miracle ekosalema mbongo no wana bakangi wana bakolibere yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na senti déjà présence en Nzambe oyo ezokende kobotola biloko ya bana Jésus réponse ezozongisela bango gloire à Dieu moningami miracle ezosalema parce que bazorécupérer part na oyo na ka ya Satana même ezaki na se ya mai oyo basirene oyo banganga oyo bamama mbikude oyo bandoki oyo chef ya famille oyo ya quartier kibota likolo ya molimo santo ezopapula bango nyonso bazolibere par na yo ntango nazoloba deja boye eza na bangelu oyo bakiti bazosala mosala au nom de Jésus-Christ de Nazareth nazomona nde bazopasola deja libungu na yo bazolongola bamaladi oyo balioka nkao oyo babebisaki tout bazodeplace yango sikoyo na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth bakofuta yango bakobenga yo bakotindela bongo moningani ozosisa place na yo nzambe azofungola voyage oh Jésus de Nazareth nazomona ndenge ozolanda mobali na yo bipai azali nazomona ndenge nzambe asali ke bana botikaki na Afrique bo récupérer ma nazomona ndenge nzambe na tsataki baengage na mosala mpe ndenge ozosepela mpona mokanda alleluya nzambe alola kumama message oyo epambola kombo na mokonzi Yesu Kristo mpe lola epambola bino tolingi tosambela ata na miniti mibale nalobaki tosololi na WhatsApp na numéro 82 23 44 233 okoki kokomela mama okokota mpe na groupe ya prière ya Jésus réponse kasi okoki kosabone vraiment mpe kopartage na bandeko nyonso ke na page na biso ya Facebook eza na kombo ya Jésus réponse officielle Jésus réponse officielle kosabone mpe boke sur le mbango na chaîne na biso ya YouTube osabone lisusu kuna ezali Jésus réponse TV Jésus réponse TV osabone na chaîne wana mpo ozwaka banzembo ya mama ekozala bien na page Jésus réponse officielle eza mpo tokuyaka na bino tongo pokwa tozala vraiment en ligne ndenge nalobaki kobanda kozwa biso ngonga nyonso tozala bino na baprière et tokobanda mpe kotikela bino ntango lokola chaque mardi de 9h à 18h tokobanda mpe kosolola eza journée moko eza prophétique okoki mpe kosolola na mosakoli tuna mpe mituna ndoto nini olotaki makambo nini ezokomplike yo nzambe aza na kati ya mama malela lonti oyo ya bino comme naza liboso na bino mpo akoka kolimbwela yo makambo mpe kososolisa yo naza wana nzambe atienga mpo na nzela na babikisa mokili boyebi ke nzambe asalela ya mama donc ka na yo eza mokie na nzambe eza kati na ngai nzambe na ngai akokota likambo na yo mpo akota makambo ya bato tokotombola biso nyonso lingongo tosambeli elongo motu nyonso andimela miracle ezosalama na militi oyo lipai azali na libondeli mpo tolamisaka na yo na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth tobondeli nzambe na biso nzambe ya bongo Yesu Masiya oh Seigneur merci pour na message oyo ya bonheur oyo kwesi malheur oyo monde ya molili ese etongaki liboso ya peuple na yo bai nyonso bandimi ke yo nyoza na projet ya bonheur Seigneur malheur ekozala susu na bomoi na bango te
ke mutu moko azobika siko na problème na ye mpe moko na moko azoba solution mpe na likambo na ye. Merci Nzambe ya bomoi, Nzambe akotaka makambo ya bato, Nzambe aza changement. Merci mpona kopesa lobiko na motu nyonso partout azwami na libondeli oyo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc bokokomelaka bokobenganga Nzambe na biso ayeba kosalela motu nyonso bipai azwami bipai azali na ngolu ya Nzambe. Tolobi changement, tolobi bénédiction, to voyager, to bala, to boda, to lia bien, to changer mpe badresse ya bandako lolo mpe na commune oke na commune mosusu ndako ezalaki moke ozwi ya monene biloko ya ndako to changer ozwi ya mona ya colère. Pourquoi pas yo mpe mpona nini yo mpe te ntango na yo ekoki. Nzambe apambola bino. Partager message, s'abonner na page Jésus Réponse officielle na chaîne na biso ya YouTube Jésus Réponse TV et olandi biso vraiment na internet na ba compte nyonso esengeli mpona bino. Amen.